nouvelle gouverneur qui va partir à le 20 toyoka kiango biso tozaba na mboka tokoboya te babongisa mboka il faut ezala propre mais bato bazoya kozwa mbongo basalibité awa musala tomoni ezosama te ntango balingi babongisa mboka bifale bapesa bana ya mboka ta moko bakolo bakala tete le 20 wana ezala mosusu 5 jours babo bakanga mbala moko zandu kaka bongo bato base prépare te eza bato mosusu baliaka na zandu bana musala mosusu te oyo basaka na vi na bango eza kaka zandu fo baprévenir bapesa ata 2 mois babongama bazosala musala na zandu emboka na biso soki ebongi lelo bolamu mpe ezaka ya biso biso tokoki koboya te eza te tokozala lokola bato moko bana guerre so baye kaka tozokanga ale bobima bokende bongo te toza baétranger te eza mboka na biso babandaki misala te ntango biso toye awa tokuta misala te tokuta teke babandi mais soki alingi abanda mosala biso tokotemela mosala mboka te mpo eza bolamu na biso soki mboka eza kitoko ekozala mpe bolamu na biso moko ekozala mabe te motu nyonso olinga ndako nezala kitoko ntango yo ozolakisa ndako etage wana ya ngai ekozala propre olakisa mboka no oyena mopaya omona osali te ezala kitoko te mais oyo bazwi mpona bakanga zandu eza mabe te biso tondimi yango towana nsima na bango mais baluka moyen ya kopesa temps ou bien te bakoki kosala yango pavillon par pavillon basala yango ndambu ndenge asani ntango ayaka ndenge akangaka so pavillon na babimisi bino nyonso bokei ti ntango bakosilisa apres pavillon wana ezongi ekozala mpe malamu mpo misala oyo towana yango ezaka oyo towana misala mosusu te ya titi yo moko tala kaka oyebeli makambo yango ndenge ezalaka oyebeli yango yoza mwana mboka yo moko tala kaka papa alobaki le peuple d'abord bulu yeke te nangina bakisa mbote ndenge nini oyambi nouvelle oyo yazande le 20 nouvelle wana oyambi yango ndenge mpo nanga vraimen naoki yango mpasi makasi esalinga siko douleur makasi naokoka kutu te baémotion na nga vraiment donc esuwa nga nazokoka te mpo na ngai mais balobi bazokanga mpona kobongisa zandu eza mpe mpona bien na moko te mama na nga toboyi te kobongisa zandu eza bien mais après kobengana biso bakotia biso wapi eloko eza na siko après kobongisa bakoki kobongisa na bango toboyi te mais kande toza boye babongisa mpe zandu na bango to biso moko mpe nde toza boye topesaka bambongo matiti topesaka bambongo wana eza nango kaka selonka organisation moko boye avec bakonti na biso eza ndo ebonga nango ebonga bon décision bakonzi ya mboka baexcuse nga vraiment eza vraiment bien te eza passe mpo na nga eza passe makasi mpo toraisonne lisusu année passé nde toutaki na bapasi yango neti nga na naza virtime ya maison na biso oyo ebukanaki awa place na oteka ezalaki maison neti baparfum onga natekaka oyo ezala na kati ya maison ezalaka bakabelo biloko ebelebele babukango sikoyo na shoki wana papa na nga asala AVC donc nde nayoki yango lelo mpo 2 jours na ndo ya zandu te to nayoki yango sikoyo lelo nde nakokóma na nga donc na banoyi kondima te kwa tokoki kozonga lisusu na bamoma wana me bakonzi bayebaka kobongisa ezala bongo te ezala vraiment bongo te mpo bakotia mabota ebele na pasi baentreprise na biso yango oyo tozala so na misala mosusu te ke neti nga bo exemple naosunga papa na nga malgré tosala AVC naosunga ye baleki bazali soki nga na ye nateki nazwi mwa mbongo na memi na kine shoki wana ya biloko babuka ozomona bon bakonzi vraiment basunga biso papa na biso nanu pa fati asunga biso na bakondition oyo biso tovivre oyo mpo lelo ezala mpe kaka pasi soki batindi biso dernièrement nde tozalaki na bokasa wana ekozala kaka pasi tofina na donc sali te kozonga nango kaka lisu ya makasi donc bayebaka kobongisa ata bato baa na kati eza lokola papa akoyebaka kobongisa ndako na ye ata bato baza ebele ndeni akoyebaka kobongisa mais décision mpena ya kobengana biso ya koconfine lisu zandu vraiment naza d'accord nango te merci
Mbote maman. Est-ce que vous avez dit que le vent déjà va l'autre Ah maman, ça y est, passe. Parce que tu dois être responsable. Avant aux mesures, il faut battre la paix, taux à chômage, aux Zanamboka. Tu as malade, biso, batumba biso biloko. Tu bandé les sous, tu as des parents, tu foutu la banda comme un baiser belé. Alors tu évites ceux qui te ressentent en nénin. Au moment. Donc, ils passent. Au moment. Au moment où il faut pas raisonner un peu peuple. Les attaques à maman va vendre des mesures. Oh non, il faut pas ça la boue, il faut pas ça la boue, il faut pas tout n'arrêter peuple. Mais vous avez dit que ça va continuer mais ça mais quelque part les gens bien dit non maman, bien pour la nini. Est-ce que bako sala ngo dimanche té? Bako sala ngo samedi té? Musala nyonso avant basala yango, il faut pas tout n'arrêter peuple. Hein? Saleté partout, aucun na gombe saleté zate. Même les bosso na saleté zali. Hein? Avant de passer les locaux, il faut un peuple azali. Babylon le peuple d'abord. Il ne faut pas tout dans le peuple né moutou. Pas dans le chômage ils ont moka. Ils ont pas de belé ba koufi pour la maramazando. Alors tant que ça il faut pas tout dans le peuple. Parce que peuple né moutou vivre en haut. Tous dans la misalade. Est-ce que yé banda koti, yé ngobila koti a créé le ronin. Or le loyo a aura décision à Kangazan. Hein? Non, pas revoir en haut. Il faut pas revoir nos décisions. Parce que nous tous aboy, les gens battent sur côté banyonga bandak. Si côté va au Kanga, les hommes colonies au fongolé banité. Bango c'est bien bakanga. Pour na robongusa. Mais délai au fongolé banité. Or les gens avant bakanga yango, il faut battu na peuple, ça la programme aux normal. Non, et ça la tega mbala moko bobaebo bakangi bacha baduna passe ba mama belé awa baza ba futela rabana na bango classe awa ka mbala moko bakanga zando za bien. OK. C'est bon. Mbote papa. Oui, mbote maman. Ndenge ni mboyambaki nouvelle oyo akokanga zando à partir à le 20. Bon, biso ba commerçant la zando to yambi nouvelle to yoki kala ke gouverneur atindi message ka lobi ke ya okanga zando. O biso to yoki ya mwana bon. Pona ngai ne na ebeli zando oyo biso mo ba syndicat ya zando bazwa engagement ya kolongola matiti to boka matiti esika nyonso bato baza ebele matiti ezalaka salite ezalaka soki ezwi mois 2 jours 3 jours quand on regroupe matiti wana na kati ya zandu awa eza na esika te tokotika mai tosangisaka matiti nyonso na place oyo bamoni matiti wana lokola dépôt après tracteur eyaka place wana ezwi matiti wana ekei eza teke yango nde ezolakisaka eza salite ya zandu te ezali dépôt ya kolongolaka matiti nyonso na bamesa bisika nyonso bakombi batie wana après na pokwa tracteur eye elongoli matiti mais kokuta matiti oyo bango batiki wana eya nde profit oyo bango baya kolobaka eno wana ezali salite te ezali dépôt na minute oyo ntango bato apusu bato oyo baévacuateur ya matiti baza kolongola matiti elingi kolakisake na zandu place bakotia matiti ezaka wana na pokwa yango tracteur eyaka elongoli yango ezali engagement ke bacommerçant bango baza tofutaka mbongo na biso mpo na balongolaka matiti wana eya te ke totikaka te tofuta eloko tofutela yango mbongo baevacuaka yango ekendaka oyo eza profit ke lokola gouverneur ye azali koluka projet na ye asa eloko na ye mosusu yango bayo bakeno le 20 akanga zando ebela bato oyo bana zando ye aprépare esika ya kotia bango to esika nini ye ayebi keno bato oyo bakokende wapi eza na maboko ebele babika awa. Donc nouvelle oyo bosepeli nango nouvelle oyo biso tosepeli nango te kobongisa zando elingi oloba teke yo fo bimisa bato na kati ya zando ya nouvelle moko biso tosepeli nango mais eza mpona assainissement eza mpe mpona bien nango kobongisa zando assainissement wana chaque jour biso tocontribuaka mbongo na biso bacommerçant tobimisaka mbongo na biso bacommerçant topesaka mpo balongola matiti wana soki yango baya alobi keno mpona bacommerçant non soki ke biso bacommerçant tochange badélégué na biso mosusu mpo baévacue matiti bien mais ya kolongola bato il faut yebake mboka eyana na mpasi misala malonga eza te biso tovivaka awa oyo ezali entreprise na biso depuis kala
zando ezali zando monene yali entreprise na biso tobikela awa soki otindi bato na bacoin bisika nini bato bayebeli bango eza zando bato yebi keno na image yebi keno na ke marché central kosombelo wenze oyo mike mike ya kaka oyo otindi mais place maladi ezali ndena bawenze oyo mike wana oyo asalaki yango bamaladi evandi nde wana maladi evandi na kati ya wenza monene te il faut kosala nsenisema ya zando ezali ke bacommerçant bayeba kosa prendre soin na bisika na bango biso tolongola mati biso nde bato kochange badélégé mpo balongola biso mati mpo chaque jour biso tobimisaka mbongo na biso mpo baévacue matiti tobimisaka mbongo na biso bon nga na koloba na baautorité boye omoni zandu eyali endroit oyo bato ebele baa na misala te base retrouvaka bavi na bango babokolaka bafamille na bango awa baengagement bandaku bakitisa motema estome alaka te a partir kayebi katekaka na ye yo koya d'un coup okangi tout bato wana nyonso il faut qu'on se souvenir que liboso gouverneur ayaki tozalaki na confinement biloko nyonso ya bato etikala awa bayiba ebunga bebisa babiloko ya bato biloko nyonso bamaison nyonso ezalaka awa bapia biloko nyonso na kati na moto oyo atindaka maître John biloko nyonso ya bato ekenda mais lelo lisusu oya na lire wana ntango yo oya na lire wana le jour wana bayibi lisusu bamarchandise ya bato ozotia bacommerçant wana baa bakongole lokola bino ozotia bango wapi epele bakufi nde toza boye bato batikala oyo tobandeli todefo bambongo na babanke mpo tozongisa bamarchandise na biso nde totekaka boye eza na gouvernement apesaka biso jamais fond ke biso ozongisaka todefaka na babanke privé un mot na baautorité baautorité boyoka mawa botika biso tozwaka soin ya zando na biso moko tofutaka mbongo na biso chaque jour mpo baevacuaka matiti soki baresponsable oyo wana baza liboso na biso baokoka koevacue matiti te tokoluka engagement ya bato mosusu tosan charge na bango mpo baevacue matiti mais tokontribuaka mbongo ya salubrité mpo na kolongola matiti totikaka zando na biso ezala salite te wana aplace oyo bomoni fulu wana ezali ebele wana ezali depo ntango tokombaka matiti nyonso ya zandu todeposaka yango wana mpo tracteur elongola yango yango olakisa te ke zandu ya salite mpo bamoni image wana ezali depo ya matiti mpo baevacue yango merci vraiment na baautorité